mais surtout batini lenga ba vidéo ya nani ya Tracy fitir nzambe babi mais ozo zani na bité to ça na moi kan bongo masolo papa Sami Diangenda ezongi tso ala pa batini lenga ba vidéo na babi ni ata parce que Darin Clé Motema Pemba en Christ bakansande bango ba santo yango moni evolo en Christ wa yaki wa lataki Varese na bango Darin Clé Motema Pemba en Christ evolo en Christ aluki makambo ala musi makambo papa Sami et puis chaque émission na banuka au chrétien bango imana en Christ Darin Clé Motema ba en Christ nazana papa Sami nazana ba vidéo na ya tika papa Sami tika papa non mais parce que bango bakanisa que église a rêvé papa l'église a ezaka tant toujours dénoncer que église a rêvé na ba secte le ba kimbango église kimbango c'est eza grand secte ba branamis ba grand secte ba lilobo papa Konde ba secte amené toujours dénoncer bango ba bostra ba secte to dénoncer bango to yango moni dossier na émission makamba papa Sami Diangenda debimi ndeko nzambe azoke sala kibula mayo épargné aza boulancrisse papa Sami aza boulancrisse Diangenda boulancrisse l'homme pris d'envoie le mal de loin l'église en repanzana la commission 35 bango na bango ba yoka na te na famille rebige siko nzambe royaume nzambe koti kipeleke si ba yoka na te bango na bango bref dossier na bango eza évoluant Christ otumbuli makambo sika atumbula na yipse ke na ngana za na 40 pour moi ya za na ngomi bali na olembata donc yo tika likamute papi na tika te parce que yele terrain koti ya okokangote o isa makamba Yesu et puis azane mosala nzambe te azane volo kwa Christ ayembela ka Darin Clé Motema en Christ so ba obeta match na ba lati vert blanc là so ye dinga kota makambo akokangote ayagala kubilungu kwenda akoka makambo lundenta kuyaka yango na ibse bango na balite ya kana na pesi bango mfula basala bemission pe ba pesa pe bango mbo l'homme pris d'envoie le mal de loin voilà fonga na bisale nzambe na bino mbanzango wa Iba Ville Breka obi kazaka mécanicien grand mécanicien Iba Ville Breka tala te et puis nzamba aliaka kuanga na fumbo amelaka lungwila peno ya nkamuna wana o fandi pena na wimeli na nzete ngalingi stade nzamba zaka na kwiti alala na kwiti o continue kaka oui nazo papike et puis na epse nazo kende kini kalamite et puis nazalia boya nazo zela bino boya prophète fongola biso na papier na oyo kaka papier oyo papier ndenge zalia papier opasuka parce que opasuka pende zana parce que zana cerveau na commune sous mususu l'homme pris d'envoie le mal de loin banani ben discipliné spirituel donc cela veut dire baye ko braquer église vol main armée avec la Bible à main papi gen mais na magasin so baye ko braquer bino na mundu oko senga la hôtel la main la paix o ka braquer ayo ke bino ma ke il y a Bible ba yo ko bino ma te donc cela veut dire baye ko braquer église vol main armée avec la Bible à main a to bouger ni babi dit amen olobi ka amen et puis bango ata aux âmes intellectuelles, docteur en droit, licencié, sur quelle église na bango. Okoti na nzungu na bango. Basakani na yo. Ba fonction mayele. Baza terrible. Oyo. Bandit spirituel, indiscipliné spirituel. Donc azana na magie moko terrible. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Abim Sabam PC quoi? Abim Sabam PC, oui, il y a solo Abim Sabam PC. Donc cela veut dire si quoi akei ko sanganana mwana ba mon ba benga ba père spirituel oh ake PC loyal ake baxile dose. Po mutakabal juif ake baxile oui bon anu ko afeta kana est-ce que na Bible na biso anu ke za biloko ba juif. Et ça ba fête le mais il y a côté on église à rêver. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Oui, que aboya moi siné maman banani. Maman bana pas le bar longwa l'église afana na ba. Moi siné pena liboso. Aboya yé mutombo. Oh mutombo gourou spirituel. Aboya mama mwana ne mama mwana abalasko tanga monika baniko mata akebala fille mo bon États-Unis. Azape ba na misol profil na moi ça ministère. Mais moi sinaye akosi la moi siné ndoki bien. Ah bon? Mais oui, akosi la moi siné ndoki. Bangunyo suna ba mukuna ndenge makosi la mosi ndoki pa bien yo za pasteur longo na peki ndoki mosi wana afana na banti le na église wana longo kati voilà papi gen bato ba yoko sakana nza donc ça veut dire tala ba cérémonie ba komi ko sala na église
Tant que vous avez les manteaux, cérémonie basalaki, et ça ba cérémonie démoniaque. Yango Bible bina biso muto akoye la biso makambu. Oh biso to comité. Ala aza anathema la klemambe. Yo L'homme prie d'en voir le mal de loin. kasi auta pa na news. Auta pa ya nani ya dalo apôtre dalo o ya ndege na mutu. Ouais, le big ndege bimile na mutu. Auta abima kuna kasi azwa pe magie kuna ndam. Et puis ake sangana na Alpha Lukalo ya Afrique du Sud. Ba pesi masolo. Siko ndenge ya oyo siko aye oyo akoti susu masolo. Siko masolo ngezalaka nini? Ceux qui comprennent que ozobanga ba opesote mais ceux comprennent que no yo signa no tout. Donc parce que pour maintenir le niveau c'est que signa. Ah signa quoi? Yo kana na eloko. Tanga zo pesi masolo. Jean-Baptiste. Bendela biso mama Dina s'il te plaît. L'homme prie d'en voir le mal de loin. Après si on passe, tant on voit pas, papi porte nyonso, ils apportent au côté. Ba porte nous ba au fond quand on côté na salon zo ko na toilette. Tant yo zui siko yo bankambango wana. Siko ko ba nzambe kati na wesili. O esili ko o kati nzambe likaza. O banga su o Bible bien na Marc 3:28 Bible bi blasphème contre les saintes. Net ba kimbangu su ba Simon kimbanga za molimo san. Ba keli felo. Molimo monsan molimo Yesu tanga matabi je vous laisserai pas ainsi j'enverrai mon esprit. Ce que bino ke ba Simon kimba molimo za ki Simon kimba nzam. Mais boniko et volocantrice. Ngana ke no bango na senga pardon. Yo mto senga Yesu pardon. Bino ba bo senga Yesu pardon. Bozo benga Simon kimba molimo monsan. Ngana senga Yesu bino pardon. Maladi nieme. Baninga tango kokie. Papi ke metolo bela vie. Papi Gene, tolo la vie. Moi je suis tes paroles. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolo la vie. Mister Siatoul, nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolo la vie. Est-ce que y a moninga na yote? Toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobela vie en gros Jenny Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene c'est impérateur de Jaffa Kofere de Finchman Papi Gene tolobela vie est-ce que nazalaka moninga na yo te est-ce que ngaza moninga naza moninga na yote Papi Gene tolobe la vie azalaka moninga na yote je suis pas ton ami Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays Papi Gene tolobe la vie Papi Gene tolobe la vie nazalaka moninga na yo te Papi Gene moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gene yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobe la vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga Oui, que na los magasin zaka moko et mama Yunishe Banze. Ils a rendu munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service belé. Ah boye na telemia. Ah otano exotique.
pona makambo kolia na los chez mama Eunice Banze kolia pepele o malangwa o bambisi ya kokauka pondu kolobati mama asalaka bantaba bamporte tout ezali awa biloko tout bokoluka awa na los chez mama Eunice Banze vous allez resepela pour découvrir ensemble na nga on a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh, on a manifestation fête, baptême, retrait de day. Ah, on a un sac à l'eau. Un sac de riz. En gros, on a un sac à l'eau, un sac à semoule. Pour rejoindre, on a pris mon code très abordable. Maman Eunice Banze, la différence c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'état, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout moko linga. Et ça vraiment, fantaisie et ça, garantie à longue durée. Facilité oh, sac à mesdames yango, talaba sac, plaisir marque, qualité. Moni marco, ma une chasselle sont plus de 1500 pièces. Ouais, au son bango, na prix de gros. Au son des belés. Ba prix ndezo sekisanga ato ana cosmétique ba mama ongo kanga suke umela omo biloko e komaka tale bele kitoko na mutu ba couleur ebele ba sanita o ka moko o bakangi mutu mobimba mutu akosoto fo zongo 4 fo zongo 5 te chez mama Eunice Banze ana los ka moko o e kota mutu mobimba ba mesh pesa cosmétique ebele munene bilo o mon ba couleur za ebele yo mutolinga ba chaussures kanu ba papa wana na los wana chaussure moe ya moi jar chez mama Eunice Banze ba chaussure à cano provenance d'Italie le colonne base on mo senti coco moi ça solo fo bois ka super wax original ya piratité super wax à solo les autres kazo te kango na ndinga mafia te eza en direct de Hollande ba Hollande nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete ndinga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungula ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nio c'est ça la ma awa na lost chez mama Eunice Banze pour fond la compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence ebele ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko mutie fleur du jour mama Eunice Banze bominga alobi made soit vert o bosomba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino ba kopu tala mbimba yango ti mama Eunice Banze tikana zomba Venez vite découvrir chez Mama Eunice Banze full service. Voici l'adresse. Guest, Sestrade, 92A 9300 à Los. Chez Eunice Banze, la fleur du jour. Eunice Banze, la femme intelligente. Boya et belle. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, les pasteurs. Moto na nzambe yazani moto abatu donc mutu nyonso aza mutu na ye donc ezotalisaka mosala ozala mutuka na yo olingo tinda omoni Agence Assir donc soki babi Agence Assir seke pena sir eleka donc tie biloko na yo ekoma ntina destine omona ata tonga ebungi te po biso respecta biloko ya bato biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini etikalaki na matadi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ezokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na posa na biso bengaka Agence Assir yeyo aopesa banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo pri mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune na Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki okeka wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka.
Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi Binombo t'es partout, beaucoup disposé encore battant, il y a Kolanda Biso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment merci. N'appelle ça Bino merci oui, parce que sans Bino. Alléluia. Mawamingi. Merci Nabino, merci à Maobo partager la émission Nabiso, merci à Maobo Laikaka. Ah, on a invité tout le monde. Bon s'abonner encore et belé parce que ceux qui ont s'abonné à Otikali. Bah vidéo nous surtout ça là quand on bandolanda yango. Bah tu belé bazo tout na ba mais vous pouvez savoir sur l'émission que nous habitons. Chaque semaine, on doit avoir 3 émissions, toujours avec l'homme de la repentance totale. Alléluia. Washington Grappé Dominique, merci. Washi. Émile Bamba de Zurich, merci. Picho Pachoa Sotal Likonko en Norvège, merci Nayo. Nazomo Nalissousou, Jérémy Moma Canada, Didier Yi, merci. Un grand merci encore et pas Yamutunanga, Yakati Platini, Chipamba Platini, merci Nayo. Et merci encore à tous les abonnés à Tolobe la vie officielle. Merci aussi à Serge Nabiso Dina, la réalisation. Merci Nayo parce que ça nous a mon boulot mingi. Maintenant, nous sommes beaucoup l'homme de la repentance totale, Tobeta Kati. Prophète, bonjour. Bonjour, Ndegonanga, Papi Gen, Ngwash plus Ngwash est égal en Pangi. On ne change pas l'équipe Gan. Toza na bango mayele. Total. Na pesi maman na biso Dina na régie kuna. Moi na Jacob, fille unique à Jacob. Fille unique à Jacob Dina. 13e mois l'année. Azam matata maman na machine. Quelle qualité anime. Tika tenzamba pambola maman. Amen. Yé soza côté na biso. Azotini la biso ka bato malamu ka bata o ba yebi musala ko lekal sukolo. Alors, émission Toté Kosala récemment, aussi quand même. Oui, émission na auto ça na joué à feedback. Batu babi mais surtout batini lenga ba vidéo ya nani ya Tracy Fitir Nzambe. Babi mais aujourd'hui ani na habité to ça na moi kan. Bongo masolo papa Sami Diangenda. Ezongi tso ala pa. Batini lenga ba vidéo na babi niata parce que Darin Clé monté ma pemba en crise bakansande bango baba santu. Yango moni évolue en crise. Wa yaki wa lataki Varese na bango Darin Clé monté ma pemba en crise évolue en crise à Luki Makambo. À la musi makamba papa Sami et puis chaque émission na bandoka au chrétien bango. Il m'a en crise. Darin Clé monté ma bango en crise. Nazana papa Sami nazana ba vidéo na ya tika papa Sami tika papa non mais parce que bango bakansaka église a rêvé papa l'église ezaka tant tous autres dénoncer que église a rêvé na ba secte le rôle ba Kimbangu église Kimbangu c'est eza grand secte ba Branamis ba grand secte ba Lilobo papa Konde ba secte amené tous autres dénoncer bango ba Bostra ba secte tout dénoncer bango to yango moni dossier na yebso makamba papa Sami Diangen debimi ndekwa Nzambe azoke sala kibula mayo épargné aza boulantrice papa Sami aza boulantrice Diangenda boulantrice oui épargné par dessus des églises en épanzana la commission 35 bango na bango bayoka na te na famille siko Nzambe royaume Nzambe koti kipeleke si ba yoka na te bango na bango bref dossier na bango eza évoluant Christ otumbuli makamisiga atumula na yipseke na ngana za na 40 pomo yaza na ngomi bali na olembata donc yo tika likamute papi na tika te parce que yele terrain côté ya okokangote oh isa makamba Yesu et puis azani mosala Nzambe te azane volo en crise ayembela ka Darin Clé motema en crise so ba obeta match na ba balati verbe na ba so ye dinga kota makambo akokangote ayagala kubilungu kwenda akoka makambo lundenda kuyaka yango na ibse bango na balite yakana na pesi bango mfula basala bemission pe ba pesa pe bango mbo
Voilà, faut qu'on a vu ça. Nzambe na bino mbanzango ayiba ville breka. Obi kazaka mécanicien. Grand mécanicien. Ayiba ville breka ta la terre. Et puis Nzamba liaka kuanga na fumbo. Amelaka lungui la peno ya nkamuna wana. O le fandi pena na wimeli na nzete. Ngali stade. Nzamba zaka na kwiti. Alala na kwiti. On continue kaka. Oui. Nazo papike et puis na epse nazo kene kini kalamite. Et puis nazalia boya nazo zela bino boya. Prophète. Fongola biso. Na papier na oyo kaka. Kaka papier oyo. Papier ndenge zalia. Papier repasuka. Parce que repasuka pende zana. Soke parce que zana cerveau na commune sous mususu. Ah. Yo batela kaka. Papier so na keka na coffre voiture na côté na matana on anda ute. Na tambola na. Tobele la kolo émission ya kosunga émission na ye. Yesu masi ya topambolo parce que za nzambe malamu. Le maître de terre de skoza. Yesu a pesa ki biso mitino na Ephésiens 5:11 to dénoncer batona. Tango loba ko yebe ke batwana bakoya. Et sengel pe biso to dénoncer bango en fait bana nzambe be kaye koya ba comprendre que muto akufela biso eza Simon Kimbangu te, eza Branham te, eza Bakimbangu te, mais muto akufela biso eza Yesu masi. Sous la terre, sur la terre aussi, il n'y a pas un autre nom, c'est le nom de Jésus. Tikate Nzambe, Yesu Masia, Pambola Musala Oikeneboso, Pambola Cheno Tolo la vie, Tinda Badonate, Tinda Batebele, tant on peut sa vision, peut sa provision. En fait, tout ça la chaîne à Sika, Moussano Kene Moussika, Nakombo Nastolobi, Amen, Amen, Amen. Amen. Pour la bande d'émission, comme on a un prophète Ézéchias Mboukou, on a dirigé l'église la gloire de Jésus-Christ. Ezali na numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles aux ana gare nord aux l'ORRD au Kitina gare à Sarcelles aux 8 T5 tramway 5 au Kitina de 8 personnes 1 minute à pied au commune à salle église qu'il chaque dimanche ça de 14h à 17h ba maman nyon soit Paris ba maman nyon soit monde entier tozo la bino dimanche o eza moi ba maman to na 10e convention à maman tozo sala dimanche lobi ezala ki e yindaki na kombo na Yesu donc tozo na besoin dimanche yaka kozanga te yo lemba na ndako za église te to invité au rejoindre mission na église ba tozo na besoin ba couple to na besoin ba famille boya na église enfin tozo la mkolo trompette beta tokende lolo na pamboli Maître Joseph Lumbala Tumba, avocat, il y a Baron Paris, numéro 06 66 03 85 82. Yo, on a un problème à Mikanda, on a un problème à loi d'Alo, on a un problème à Rico Nofra, on a un problème administratif, on a un problème. Il y a 4 ans à maître congolais, Maître Joseph Lumbala Tumba, numéro 06 66 03 85 82. Cohésité, avis favorable. Après ça mikanda ta la terre yesoka akomika loi dalo ba pesion ba monda na pesi mbote pa mama na biso Chantal Lengo na bove ya yo yango na pesi mbote pa ya ndeko na ngai Maître Aziko Fox Fumweto aboma ngombe na likofi na pesi mbote pa ya l'imbattable Chura Mboma le grand champion du monde mutumoko bete na ringa zali nana botamate na pesi mbote pa ya Maître Paul Nguma 125 kilos yesoka na reine soka bete likofi makole komo trembler wa trembla na pesi mbote pa Maître Tarzan Ngiama moninga ya Maître Aziko Fox ya yo yango Maître Tarzan Ngiama abi Ezekias kobanga te mutakosala loko azate o dénoncer bango simoki mbango azana molimo mosante bakosa kabiso fo bekaye longo na pesi mbote pa ya Serge Vitali na Lyon mona tolo via tongo ya yo yango na bi dimanche la musenga tongo bi mais l'homme de la repentance na moni volo kan Christ sa lieu mission yo mto fongole nga mission na tongo déjà na ba 5 heures benga vraiment na moni ke bana tolo bel vibolinga ngami na pesi mbote pa ancien Urbain Mukawa na reine na Charleville Mézières na Charleville Mézières ya yo yango ancien Urbain Mukawa Charleville Mézières ya yo yango na pesi mbote pa ancien Willy Zumbu le grand boucher ya Paris Espoir Angile azo mema boucherie na Njili asombi ba matériel azo tonga tala boucherie ya munene na Njili le grand boucher ancien Willy Zumbu na pesi mbote pa mama biso mama Mireille Imana motema ya papa na biso ya Arsène Botango na Suisse ya Senase après sa solution talate l'homme du 24 heures
napesi mbote pa Mike Lova Lova le vieux Zoé akabata la te le vieux Zoé yeso okutene apesa kan obi envelope ya pembete ya kaki obi ya kaki ya kaki ngolo bani Lova Lova nakati masolo ezali Mike Lova Lova mwana mkena misolo na ye napesi mbote pa ya ndeko na biso Pepino Dibois na mama na biso Nana Lenda na Suisse ya bino yango napesi mbote pa mama na biso Angèle Diasuka top modèle la femme du président Dos Santos asengenga numéro ya ibame na tindila ki tozo c'est maman Angèle arotia ko OK bon ba tia maman Angèle bazo soutenir napesi mbote place ya napesi mbote et place ya papa omoni yeso na bosani na sali lisumu tunanga nani fona bandela ngol susu Mike Lova Lova le vieux Zoé il faut to bandela ngota 2 fois 3 fois donc bana na pesi pembote na bana to lever la vie nyonso ya tongo ya bino yango voilà alors fongola biso lelo sikoyo ezandengeni lelo papi gen bato yego loba wo na yeli mama dina tele biso na photo ya ba indiscipline spirituelle na banani ben discipline mi balé ben discipline spirituelle donc cela veut dire baye ko braquer église vol mère mais avec la Bible à main papi gen mais na magasin so baye ko braquer bino na mundu oko senga la hôtel la main la paix o ka braquer ayo ke bino ma ke il y a Bible ba yo ke bino ma te. Donc cela veut dire baye ko braquer église vol mère mais avec la Bible à main à to bouger ni babi dit amen olobi ka amen et puis bango ata aux âmes intellectuelles docteur en droit licencié sur quelle église na bango continue na nzungu na bango continue na nzungu na bango basakani nayo ba fonction mayele baza terrible oyo bandit spirituel indiscipliné spirituel donc azana na magie moko terrible ouais azam ta franc-maçon azam ta franc-maçon abimsa ba mpese na et puis azam ta franc-maçon ta rose quoi akota pena kabal Congo kabal Luba. Ah bon? Oui, akota kabal Luba kabal Congo. Est-ce que ça peut solo mwana abimsa ba mpese ko abimsa ba mpese oui ya solo ko abimsa ba mpese donc cela veut dire siko akei ko sangana na mwana ba momba benga ba père spirituel oyo akepese loyal akebakile dose po oyo mutakabal juif ake bakile oui bonga nuko afetaka na est-ce que na Bible na biso nuko anuko eza biloko ba juif eza ba fête la mais ya ko tsana église a rêvé donc ça veut dire ba o la sabino pena ke no tozala ka binote tozala na biso satan oh ba juif baza ba païen bazela messi na bango mais siko bino yeso biso yeso kufela boya na ba anuka na église ko sala ni cela veut dire ba indiscipline spirituelle papi gen cela veut dire ba yeko sala ba dégâts sur dégâts et puis na oyebso oyebi ke aboya moi sine mama banani maman bana pas le bar au l'église afana na ba moi si ne pena liboso aboy ye mutombo oh mutombo gourou spirituel aboya mama mwana ne mama mwana abala siko tanga monika baniko mata akebala fille mo bon États-Unis azape ba na misol pour fille na moi ça ministère mais moi si na ye akosila moi si ne ndoki bien ah bon mais oui akosila moi si ne ndoki bangunyo sona ba mukuna ndenge makosila moi si ne ndoki pas le bien yo ça pasteur longo na peki ndoki moi si wana afana na banti le na église on a longo kati voilà papi gen bato ba yeko sakana nza donc ça veut dire tala ba cérémonie ba komi ko sala na église tanga kene ko tigile manto cérémonie ba sala eza ba cérémonie mo démoniaque yango bible bina biso muto akoyela biso makambu o biso to comité ala aza anatema la kelambe yo yeli biso anuka Joël Tatu oza anatema la kelambe na mutombo na Joël Tatu bokende lifelo be église omoni be église bandoki na bandoki badbaya kana bana nzambe bazakana Joël Tatu bena auta wapi kasi auta pa na nyot auta pa ya nani ya dalo apôtre dalo o ya ndege na mutu ouais le big ndege bimile na mutu auta abima kuna kasi azwa pe magie kuna ndam et puis akesangana na Alpha Lukalo ya Afrique du Sud ba pesi masolo siko ndenge ya oyo siko aye oyo akoti susu masolo siko masolo ngezalaka nini ceux qui va comprendre que ozobanga ba opesote mais ceux comprendre que no yo signa no tout donc masolo matin niveau c'est que c'est ko signa a signa ko yo kana na eloko tanga zo pesi masolo Jean-Baptiste bendela biso mama Dina s'il te plaît n'a pas opéré de miracle atikana bosa bika mwate. Alors que Jésus a parlé de lui, il avait l'esprit de lui, il opérait dans l'esprit de lui. Or, l'Élie, c'est le surnaturel. Comment lui n'a pas opéré de miracle?
La raison, parce qu'il n'a pas reconnu son père. Il a cru que son père c'était Zacharie, alors que son père c'était Élie. Donc papi que ozora ba charabia. Donc cela veut dire Yesu aye aloba na ba prophète nyonso. Mutu aleki Jean-Baptiste azate aza prophète. Et puis eza pour un miracle papi que obina lola fête ça la mara teke pour miracle même ta guérison na lola fête ça la mara so muta bongoli mutema parce que Jean-Baptiste a un esprit à repentance. Premier message à Jésus a qui na Marc 1:15 abi repentez-vous car le royaume d'ici est proche. Papi que miracle yango babi mukola suka nzamba olo yeso olobani on a salé miracle na kombo na bimsa ba mpese nga muto mona komona olobana yebi binote. Cela veut dire Jean-Baptiste est à cause il y a Zagarité. Zagarité peut-être sa père biologique, mais père spirituel. Déjà la Bible père spirituel il a vu ce Zali Nzambe. Et ça mutombote et ça élité. Cela veut dire papi que yoka et logo Bible le balabiso. Yoka logo Bible le balabiso. Bible na biso. Bible emso. Jésus répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Cela veut dire biso na mukili muto to kolinga koleka nzamba zate bango skonde bazalia neti otocha bango mbale père spirituel nayi. Cela veut dire alinga la père spirituel ne koleka nzamba. Donc cela veut dire même exemple il y a Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste Yesu alobi na Jean-Baptiste na batu nyonso baleka na mukili. Mutu moko akokana Jean-Baptiste. Yesu même quand on a contexte il y a repentance. Par Bible il y a que la joie là-bas au ciel lorsque quelqu'un se repent. Donc mutu bon la mutem. Et puis Bible confirme ça dans Matthieu babi okolinga kaka munzambe okolinga kaka mutu kolinga mutu suko likanzambe te. Au monde lui fait du ciel. Aya na révélation j'aime Branham plus que Jésus. Aya na révélation na ye aya na révélation na ye oyo ay. Donc ça veut dire batu o papi ke na zo sabino ba ye na ba makamo o Bible na so porte pour la Bible ba la kela mabe ba za ba anathème. Yesu azolo na Jean-Baptiste ke na ba sakoli nyonso muto aleki azate Yesu akene l'esprit à repentance. Marc 1:15 repentez-vous car le royaume d'ici est proche. Pour le miracle révélation ayaki ko ça parce que alingaka ça la cérémonie a passé à pesaye magie. Aïe, si on a contexte, moi, le koutako ça va dans Nzambe. Si on a le temps où yo le baka, tant où yo on matza mungongo chaque fois, mungongo zo sikayo, ozo lingo bimisa ba dans Nzambe bakanga bo pa ba magicien, hein? Si ko yo ba tu bazo lo bani pona yo. Mais pas piqué. Ba o yeso akufe là. Maman moka benga bi papa. En Afrique ici bi papa tant on a landa que mission na yo, j'ai des larmes aux yeux. Natana bia makamuto. Maman muso benga maman na Suisse. Maman, limbisa maman na Suisse la mona benga jona ben na rappelé numéro ne bunga benga na ça besoin de solo lo ba to solo. Po ba kocha mutu masolo papi gen. Cela veut dire ko pango ezarandeni. Ba mekaka. Cela veut dire ba mekaka. Mon ngata na zaki ko traîner na batwana. Apôtre monga loba nanga nazo mona batwa o tika ya salionté na oloba funa dénoncer. Fo ba mabe ba bomba ngote. Apôtre mon ko barkero. Aloba nanga ke ba idaka nzambe. So pe muta simbiki si bongo mabeza zo ede nzambe monde ba meka ba tangu yo kaka ndenge ya pesi vexé ya Jean-Baptiste ya nani ya Jean-Baptiste ba meka ka ba tiko po tangu ba ko meka yo na yebi denile sa loba nga nde yo nzamba tindo pe mena ngoy ba te yo pe na fo na tombolo fo sala succès lokolanga azo meka wana kero ka loba nga ke fo somba ba kilta dimanche azo meka so yo kotina ba jela apesi yo passe tangu ozo pas papi ken porte nyonso ils apportent au côté ba porte nso ba ofongolo kan so côté na salon nso ko na toilette tangu yo zwi sikoyo na kambango wana so ko ba nzambe kati na esili o esili ko o kati nzambe likasa o banga so bible bien na Marc 3:28 bible bi blasphème contre les saints net ba kimbango so ba Simon kimbanga za molimo san ba keli felo molimo mosan molimo Yesu tanga o matabi je vous laisserai pas ainsi j'enverrai mon esprit ce que binobo ke ba Simon kimbanga molimo za Simon kimbanga nzambe mais boniko évoluantrice ngana ke no bango na senga pardon yo mto senga Yesu pardon bino ba bo senga Yesu pardon bozo benga Simon kimbanga molimo mosan ngana senga Yesu bino pardon malade nieme nini malade nieme yo obi ke ba singa pe
qui a comme ça bagasa no qui a kate ça qui a kapendo bamso abina no qui nga qui a kana loba qui a makasi qui a makasi lo shwaili makasi bamso baneti ta côté ba goma na ba shwaili makasi po bi nga za ba ya kapendo nga ba qui a makasi yebisa evoluka en crise evoluka en crise afandaki alataki varese adari motema pembe en crise lobane ayakala busidi bwa mungondo ntele toma nini bukasidi bwa bungondo wa ntele ntoma omoni sanza bato yeba valeur ya sanza te poto fana na poto éclairage za kene na mboko yeba valeur ya sanza nga na tangi na internet ba vacances père na biso za otinda biso na mboka tozoyaka grande vacances na kini poto yeba kiyaka to yeba famille to yeba bamboka Papi Gen, na mboka so sanze bimi, batu ba sepeli ba kobeta mbunda, ça epesa la lumière, lokola courant. Parce que biso to ebi valeur à sanza. Mais na poto na bakin ba eba valeur à sanza te, parce que ba lumière ezali. Siko yo siko zui sanza obeti tolotolo. Obeti ko le même makam. Busi di bo folko en crise. Ngonde on telentoma donc abeti sanza tolotolo donc na bo mo ine lumière au monde na susuti a molili na molili et puis otoru to koti na biso keba oyebi zo bozi akufa pour akota makambo akoko kota de biso tuza protéger na histoire na babar pot alobi pe watalenga na butu amo yakala c'est ko talenga bitelo kwa misu neza misu molili mona ga soza ina misu ya molimo misu ya Yesu olingo mona makambo za kati nanga naza blendé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozana makambo. Nazana makambo na kombo na Yesu. Bon, to sala boy. Sikoyo Papi Gen, yo na dénoncer rabataso na zaki pam. Ndeto dénoncer na dénoncer ba condamner. Webi ba menace ba salanga no. Yo ko mon ba prophète ne ba benga makamba lobe. Ezongela ba mon retour à l'authenticité ni. Ayakala. Retour kala pi yakala. Nge evolo. Busidi bo ngonto telentom. Obeti sanza liko tolotolo. Nalobi sikoyo mutombo na nani na mwana na yona siko ba salaki nini siko. Bango sikoyo passation. Donc cela veut dire mutombo akendaki atikile manteau. Nenge Eli atikilaki Élisée manteau. Cela veut dire alinga pese passation. Et puis on remarque mutombo azana mwana nemo wa za États-Unis. Mwana na sikoyo mwana mutomba bengsi na ba monde la ba yebagati akoma comprendre que makam nango yeke na suka neza kamite na zokufa na okende siko ba sala bon ba komo luka ko pesa ba passation aka ndambo code ya pesie abengsi mo anene États-Unis mukuna pa bengsa ye trésor mukuna do ye nga kufa kasi azoke na suka ndeza le nzamba zo frapper bango Papi Gen omoni Papi Gen l'histoire se répète. Mutu mon côté na mokili oyo akosala succès plus de 50 ans ba Michael Jackson ba kena ba kufona ba 50 ans même ba vie na biso mona ba mopa ba ko kasute po ba yebi esili luya lo esili diable sko comme uyo moko mto oken sko asali na sengi na bando eza mission na biso mobo vie na biso mobo muso ye pa senga na bando vie na biso ho kokanelo ho kokanelo asenga na bando Papa, mondo na soko koti yango yo moko ko le momoni peno tout sata comme na soka bi yo moko pe fokende. Tuna ba madilu so ba solo, tuna ba ngwa petit botika la mino makambo na. Benga ba luambo tuna ba. Ba yesa bino petit makambo na bokoti bolanda la bino Yesu. Siko kazaka pesi po ni potika lo saba miracle. Asala ba miracle nenge ele atikila ki Élisée manteau. Continuité na ye. Donc cela veut dire atali Joseph Kabila en Christ. Atali akepesa ne fati beton en Christ. Mais apparemment pouvoir. Apparemment yé mtabimisa été. Il bima pas en place. Mais kasi baza na ba monde moko. Il y a ça pe na franc-maçon. Aza na franc-maçon. Aza na cabal juif pe. Aza pe na azwa pe cabal Congo. Ba peso akomo bimsa ya cabal Congo. Cabal Luba. Poza mu Luba, cabal Luba. Cabal Luba. Donc il y a un sco a opé passation. A opé bilo et puis a bengisi mwana na bani ko initier mwana. Yo mona ataka nini ba talit. So azo prier. Yé pa taka talit. Bango na bango ba ta raison mo. So akepesa akekabile ndambo ya masolo. Et puis Papi Gen, omoni mukuna pas bengisi mwana trésor. Trésor ou apôtre. Asa kienda kana. Akasi a bengisi
ça ba initié ba comme c'est ba comme ya comme église a comme pasteur donc aza remplacer valable mukuna omundi ba to saka na makamanza to serve mukuna za ba pasteur to akopesa ba kam faut quoi ka moi ya una émission les églises nzambe te eza ba code na bango eza ba code na bango les églises nzambe te yeso tikela ji d'église bien mari atikela ngo pied na ba disciple si on a dit tali to balata ngo pour ni tant balata ngo ça dit invocation ça dit à cause ça miracle un miracle impossible à prophétiser impossible si quoi comme ko travailler na l'esprit wana ya ba kabal juif wana apporter bango ça veut dire ba ingo mo ba yebi na monde ande ba invoka ça veut dire net Joël soka tiango au monde ba comme quoi et ba miracle ba prophétie ba yesoka tiango comme bimsa bino ba mpesi papa pesi na nzoto ya moto eza microbe atambula ka pesi na ba pou akomo bimsa na ba pou kuye oyo basaka na biso mingi vraiment franchement BBC bana ba prophète moko uta Angleterre azana kisha sana BBC mais prophète anazo koteka ba toute moi église ya munene ate azana ngaba baby sata la terre prophète moko uta Angleterre na moni pa linga initié sous moi na prophète uta Angleterre moi na mobile prophète moko za ngaba na ngaba ko sa za na église na ngaba combien na otanga komodi bantumbola ko Joséphine yo boina tanga komba ya ndeko na yo bantumbola ko Joséphine. OK donc sikoyo obiki église pene baby hein parce que makambo no so tolo bango pena bo batba yo ko na bango te balina ngo peka batango kaka te bakanga bango Bible bi ils s'élèveront des faux prophètes des faux hommes de qui viendront séduire la foule papi que so moi ça séduire yo à quoi ici ça veut dire nyonso moi ça ko loba papi que na koma ki zenga toto bango papi que na koma ki zenga moi sona Ezekiel ça koma ki zenga moi sona ça veut dire séduction net bango ba koma ba ki zengi na bango en Christ spirituel bakanga bango mais ba oyo yeso akufela quand to sabe mission bazobima ba oyo yeso akufela même bakimba ngwana ba oyo yeso akufela ba obima ba témoigner Jésus bazobima partout mais mission to ça les ofongola bekai et puis ben mission to ça on pona ba oyo yeso akufela ba oyo yeso akufela te bosa na bino ba bi et tout lu ba même ba mona life neto bazaka pas boss na bostra na messager na moi ça messager na mami ba meko ba keli fe le messager ça muté ko kota moi ça ba de makambo te pardon ce que messager ça lioni susu messager na zo la messager na ko ça pas mutu ngabi yebisa mbuko na docteur ngongo na zo yela bango alobaki am ah bon oui kastan ba sali débat na docteur ngongo na bia mutu aseka lobe na abi yebisa mbuko na docteur ngongo na zo yela bango na mon déjà sali débat na docteur ngongo et puis docteur ngongo alaxé ka yebi bible te aza mona mukafana na ba pasteur a solo ko pas boss ta fanda nzambe ni yake l'accès boss za vrai c'était wana zaki satan démon mutalaxai na lande débat na na docteur ngongo mais asa un niveau docteur ngongo ata muketa oui niveau tende asa niveau na ata muketa babiem ta gagner ki kuta ake na gagner docteur ngongo et puis papi ke na ipso vete docteur ngongo asa na parole keba te papi ke moi nga omoninga omoninga je suis un grand prédicateur na yebi makamanzam na yebi peke oyaza net omoni net denile sa yebi makamanzam danser malgré que yakota na buzoba kisi banini denile soka zo te au peso arrive net ngongo yebi makamanzam parce que tozo bambiaka na makambo na za le na 25 ans ministère ya kobongola mutema tema ya ministère 25 ans na yebi bambiaka do te ngongo yebi parole ayebi pe na yebi makamanzam donc message ça à niveau net. OK. À un niveau net. Alors, to comme na biso na suka, ba tu ba retenir une émission oyo pour to sisa na biso. Ba tu ba retenir une émission to ça l'émission pour na kofongola kolongola bango bekai. Ba comprendre que ba oyo baza ba indiscipliné spirituel. Baza ba bandit spirituel, ba braquer spirituel, ba ko braquer église vol main avec la Bible main. Ba mutombo, ba Joël Tatou, ba gege, ba katsanzambe makasa. Tala ba cérémonie azo ke sala na église. Donc ba comme benga église ils ont suscité peut-être et comment nango nani arena yura arena siko ya longola ki mantongo akamata latisi na wana cérémonie à côté milimo a doter milimo babilo milimo kapo eza charge a monique age comme poussa na ba maladie comme et puis baton ba iba nzoto zo simba souti charge on a osani a longoli yango. Cela veut dire que l'on bien leki ngana okokate même charge. C'est pas bien moi on s'est fait. Moi on s'est fait luka muto pesa yi. Parce que on va saler cérémonie luki mutapesi. Et puis azobeng sa moi ne peut moi en États-Unis et moi ne muto remplacer. Sikatenda a remplacer tatane mutombo. Ba remplacer pas moi en États-Unis. Trésor mukuna, yé pas kenda kuna remplacer tatana. Toi si ça on se le basso que zani.
Papi monde ba osaka na église nza. Imaginez trésor a commis mon pasteur na église. Ça sata la tête. Wana bibota bota. Na église on ba mona makamu na bango. Oui. Trésor a comme un pasteur na église. Tu sais veut dire ba comme ko saka na makama. Est-ce que mon kuna ba ancien bazali na banana bango akotiki la bango église. Ya on a eza ba église nzambe, eza ba ligablo na bango, eza ba code na bango. Akopesa ngo mutu musute. So papa mnaza ina code. Ya ba kongo nde to mona. So avant kufa code batikila ngona. Mwana. Ba otikila mwana. Ya ngo moni ba diange na batikila bana na bango. Bana msuba komo kabona babia. Me code ya famille nde nye kenega akuna. OK. En tout cas, merci na bandeko nyonso bolandi biso ezalaki bongo le prophète Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance totale. Merci na réalisation ya sœur Nabiso Dina. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés Tolobaki. Chaque semaine, bozana 3 émissions. Numéro à compte Nabiso Yangoana Toutier, numéro ya PayPal Nabiso Yangoana, email Nabiso PayPal Yangoana. Tous a besoin de 1 euro. Ce que vous avez biso pendant tout ça là parce que ma cambeza est belé et l'angeza munene basali ba muké amen musalo eza munene mais tous a ba moyen ya ko sala yango te donc ça dit tous a ko inviter bino bato baza na monter malamu bosunga atamo 1 euro na compte wana ko moni wana ou na PayPal na biso et aux amala mingi. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés. Merci prophète. Merci Gen Zamba Pambola bana tolo la vignos. Bye bye. Mbala sima. Glorifions Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. awa babeti bazokitisa baplan etabashio jour tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as progresaki ya 25 kilo tolobela vie toujours donc bana nyonso voilà awa toza na orphelina totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin azali toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima Damas. Oh, bah, sauce.
soso okita soso akarte okita Pigane de la vie toujours en forme. Nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna ba osimbi kaka mikro kozonde mama mingi me mama mbote papa na ngai ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni toboi te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni toboi te moto motema nde kotutisama yo ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondengita na babalabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti mona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana yango na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka yango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi ndenge na kotikolobaka ezalaka bato abonaa te soki ke nzambe akuti bango motema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza tutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozomipena faso ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke tokena mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, madame. Bonjour. En fait, biso ngala en France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu peux ça moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa
na orphelinat na bino. Et puis tout le monde a vu nous, moi quelques questions par rapport à l'évolution d'Engue Bosalaka, moi la difficulté au bout d'un an. On a fait une association et puis dans une chaîne YouTube où Bengi Tolo Belavi, le droit d'Andabi partout. Batamité à Malam peut bazali ou peut-être que Lingapé va participer na projet où ya Kosunga parce que c'est pas facile. Alors, vous en avez un Merci beaucoup. Vous avez micro, maman. Simba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment la bien fait que Yamablo. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Nakutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazaka bango na balabala te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobi te ozwa na balibanda abana musisika bakuuta oyebi te ekose ba problème. Nde bana bautaka maboka leta 24 commune. Nayaka na bango bamusi bapolisier balakota bango na butu. Bamusi bapara balemi abana bazali kotika maboka leta. Nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 ans amusaro ya kobokola ka bana kobokola ka bana likanisa ngo zoke ngo bon utaka pa nzambe oto sengaka nzambe pe apesaka o ngai na nazaki pa maria kwasi ya soda na nazaki kapitaine na lobaka na biso ki ngana mobana nga nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki okabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te eyika bana boto natali sikoyo na eloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bana ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye mpana to eza misio moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosi bapara na bango bakomonana na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo bayesiani oyo bayote nazaki lokatenga bizana soki opesinga mosala luka mpe place balongo kovanda na bana balokatere boye na kokatela bamu mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atopande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaki te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo ya binzambe soza mosala opesinga kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoi mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati ote mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président na bonde
nasengaki na priere mpe nakababamuka na kati ya priere ata mwana yo bote elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na balute mpe okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzali mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala au nom de Jésus ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima eza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite félicitations merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandi se kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtutu kosalanga batanga difficulté siko ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana tangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bana nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te nkongo mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso batanité ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi ata koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misusu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badifficulté soko nzambe bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre ezali awa
bana oyo bakoma mpe na bamboka bino bakoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma mpe kuna so batangi malamu te bakoma kuna olongeni nde susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bakilime te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza basunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwa na balasuka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kano moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ntango mosusu ezala su plus lisusu ntango nabandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okozuyoka Amen, maman. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso.
ya liboso ezali losambo, ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa, batu baza ko encadrer bino, eza facile te, bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko, bitumba ezala te entre bino, koswana ezala te, bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grandes ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba? Nani mswa lingaloba? Nani mswa lingaloba? Nani mswa lingaloba? Yaka. Bonjour. Yo kombo nani? Jean. Comme le Jean. Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bina bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakisa bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la jambe à Bogo. Moi si moi tu as besoin pour tout ça. Moi si moi kaka. Ozo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Où milieu, hein? Ah, vous êtes gentil, vous avez bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo, vous êtes sabani ngate Lina. Vous sonara? Vous êtes sabani ngate ko Lina. Vous bunda rappel? Hein? Faut nous bunda Lina. Obundaka Lina kobundaka te na baninga hein osambelaka ok websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni websa nzambe na koma mtamunene nsho na banda posungo batu bazaka oki Lina obi websa nzambe enjwa koma mtu munene asunga pe batu bazanga Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière na bobeta Lina maboko bon merci. Voilà, en tout cas, merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na kapete. Respect, boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.